vraiment. Là, je confirme. Vraiment. Sa rancune. Ici ensemble. On a un combat Mohamed Ali. On a fait le bal en Annie. On a fait voilà. Qui m'a dit? Parce que là, comment là-bas, nous, c'est déjà prêt. Tu peux venir. Comment appeler? Vraiment, je suis trop fier de toi. Tous les warriors du monde, je serai là. Voilà. Pourquoi warrior toujours. Voilà, tous est là. Je suis là, votre pépé, je suis là. Voilà. Oh, je suis là. Pourquoi warrior, je suis là. Francophonie. Kalou, tu as envie de dire? Yasmin la warrior, somoni, Yasmin côté à Atara Daraye. Arnaud Madoumabeye. Pourquoi délégation de famille Poupela? Délégation de famille Poupela. Directeur de Dorépé. Vraiment. Coco ba warrior. Donc, danger. Coco ba warrior. Voilà, yangwana. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes déjà dans Kati. Merci beaucoup, la bande de partout dans le monde entier. Dans ma chaîne YouTube, c'est votre
votre coco ya ba warrior yo génie comme tox tamundela fali poupa na yebisa ka bato balobela ka ndeko na biso faire egola boza faible oyo bane fali poupa va inaugurer pour la francophonie événement francophonie epesa meni fali donc déjà bomona ena libanda nazalaki na bamusicien fali poupa donc Arnaud Madouma donc nazalaki na bango na basa déjà donc bamusicien fali baza deya libanda wana kaka mingi te baokota donc fali poupa lelo na yebisaki bino kaza porte étendard ya musique ya Congo bao batiaki tembe bomoni yango lelo ye moto abeta ouverture avec Fachi Béton en tout cas merci parce que namona combat Mohamed Ali te lelo namoni francophonie na Congo talaka nga namona ba série 7 mais lelo nde namoni so francophonie na Congo mpona Fachi donc et puis fali poupa azobeta ouverture donc r moko bagaulois osupporter parce que fallait le succès pour le café les goals aza kimia warrior nyonso bokola nanga na monde entier abosani te Yasmine la warrior sobaki nazala kaka stade na ye donc déjà na sa wana en direct ya stade de Martyrs c'est votre coco ya ba warrior je suis là toye pour accompagner Fali Poupa na prestation na lelo asinisaki ye contrat aloba vérité ya contrat basinisaki ye est-ce que basinisaki ye abeta liboso basinisaki ye abeta ouverture il faut artiste alobela bafanatique na vérité Fali Poupa alobaki eloko te mala moko tomoni na ouverture ya francophonie donc Fali Poupa aza moninga ya baférité na bagine cité Fali mutu aya kobeta lelo ouverture avec Fachi Béton donc Mika Malundi population baye lelo soko tali 100% ce sont des warriors parce que baye ko accompagner Fali Poupa donc bagolois pe badiembela mwa mokela mwa ndeko na bagolois ata na ndenge toza spectacle esale bien parce que bakati fe legola aza na niveau ya Fali te et puis eloko bomi fe legola bazwai na francophonie ya français donc tous les warriors du monde je vous salue Yasmine la warrior sobaki nazala kaka stade na ye donc déjà na sa wana en direct ya stade de Martyrs c'est votre coco
Amiga Malundu